L'État ou a personne tongela sango eloko nini. Lopanga malula wana 20 mais babotola kango na l'État. Makaomi be école ya basango si babotola ngo na l'État. Nazo kotela basango te. Ngape na za mwana be école catholique. Natangi na collège Albert Ier, natangi na collège Saint-Théophile. Yozo mona na collège wana ba yeko tia elong komba moto ne longia moto. C'est-à-dire que misala basango eza ko accompagner l'état tina batango l'état za na démission. Pour l'état na biso ya Congo a démissionné bandamo akala. Ça fait 61 ans tous en indépendance. Ce basango peut-être des classes pendant à l'état ya malunga de tomoni angote. Alors là moko foko yokela à l'état. Koyokela ka basango wana po bazalo kwa mona liboso na famille. Bato babundela 3e mandat babundela ka moto ba kotindika na 3e mandat te pourtant ba koya okanga ka moto 3e mandat wana. Bango ba kozonga koto ba bande lelo ba kotana union sacrée. Basundoli moto batindika ki na babitumba ya ko glisser. Basundoli ba yena union sacrée po ba bando glisser lisusu o azao. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Ils ont toujours ngai puis nous présentatrice Gloria Kenge et l'on a yé lisusu na caméra na biso ya Congo France ko kita tina résidence ya mwana mboka na biso Jean Goubal oboyebi azalaka sage azalaka mayele belé Congo France pezangi sarate ko kita ko yamba batu ya boya boanya belé obasungaka biso na balimbola na biso et permetaka bana mboka obaza monde entier bazwa moi quelque chose na mayelo azana nango na mutu epe apporter un plus na ba vie na biso yango wana mukwalelo to kiti epa na ye. Bonjour mwana mboka. Bonjour maman Gloria. To sepel ko yamba mukwalelo na bili na biso ya Congo France Télévision. Merci mingi kwa bo sepeli. OK, mwana mboka Jean Goubal tomoni na seni na biso na mokolo ya lobi tomoni lisusu mwana mboka Corneille Nangaa balobi ye ya kokamba élection oyo ya ba gouverneur na 14 provinces nyonso ya Congo mobimba. Par là okokoloba nini? Na éviter na loba nini. Omoni biso na philosophie atape na science. Baloba les mêmes causes produisent les mêmes effets. So bozo tia les mêmes causes en place. Bozo c'est le résultat ni. Bozo c'est le résultat les mêmes effets. C'est-à-dire que nature il faut être à kabiso. So tu lungi changement, faut te tia ba cause. Ou il faut apporter changement dans le sens de espérer que ça là un changement positif. So tu dis que ba cause ou et produisa ba effet moko boto yebi. So tu zongeli ango c'est que tout dit ma conséquence il y a ba acte na biso tous à la responsable ya koyeba que le quoi to lonaki safu nzeto ko bote uzala safu nzeto ambila ko bota ngubate. Voilà. OK, mwana mboka tozoko baseko koba na ndenge yo limboleli biso na élection izoya liboso na biso tomoni lisusu enterrement ya Denis Kadima na kati ya seni esali mwa mbilinga côté ya la confession religieuse bazalaki au moins 15 candidats Assemblée nationale eponi bongo 12 candidats et puis côté mbilinga pa basango balingi koyoka lipona miwana te baningi ko sepea nango te par là okokolo bani toujours tourner en rond, c'est-à-dire toujours au rond-point. Il faut que le vrai changement parte de l'homme yemoko moto ponini ndamba batu bako sepela na bato songolo ndambo mosusu bako sepela na bato pakala po bato na bato ya songolo ba ebite songolo akoleisa biso malamu
na bato ya pakala bayebite pakala akole isabiso malamu po na ngai moto na moto asa examen de conscience toute sa génération future liboso est-ce que tozo agir lelo pour na ba génération future tozo agir lelo pour na biso alors so toza ko agir pour na biso masoino sa démocratie to betaka eza lokuta ce qui tozo agir pour la génération future tokotia batote o bakosa plaisir na biso lelo mais tokotia bato bakosa Congo plaisir tina avenir na linga pena kotanga katanga kasu bakomba batote na linga kopesa ba idée pour bato batambola na ba idée za lokwa moule ya brique moule ya brique base basali soki yo yena sima otie na kati ekobotelo brique na forme ya moule oyo tie ndenge moko ba idée pesa biso mayele na ba acte topozaka soko opposer acte ya lolenge oyo ekopesa résultat ya lolenge okuna ba débat na omona tosa neti bana ba obunda na récréation mais tokola tokoma mikolo tozana posa RDC kende boso tolekisa tango tena ba kombo ya bato total Congo à venir parce que na yebiso ke na kokoma mémoire nanga na kokoma wana c'est sur la responsabilité on a komaki na philosophie yango na kokoma na management et surtout le management responsable elingi ndenge moko peka na éthique de la responsabilité elingi kotala résultat pour na nature na pour na avenir pour na nature pour na environnement pour na bateau baza lelo la considération horizontale, c'est-à-dire considération horizontale et la considération espace. Bateau tozana bango espace moko. Espace ni koloba lelo. Bateau tozana bango espace moko ezala na matete ezala na kingasani ezala na bwende ezala na mikondo. Est-ce que toko sala pona bato nyonso to na bango espace moko toko saka pona bato moko boye tozana espace moko ya Gombe Binza voilà est-ce que toko sala pona temps ya baeba ko vivre sikoyo toko sala pona temps ya ba génération future paix yango na ninga ko lobela ba kombo bato te po ba kombo bato toko tutana na mur toujours to lobela ba idée. Quelles sont les idées oyemema mokili liboso pour bato balekaka? Tozoko basiko ba olimbo libiso malamu président Jean Goubal mona mboka eloko ni ezosala kaka ke religion oyo ya catholique ezalaka na mwa privilège moko na mboka na biso Congo ezalanga ba décision moko na ba avantage moko elo ni esalaka po yango ezalaka wana soki l'état congolais lobi a bango pe bana b na bango l'état congolais bise bango pe bazana a na bango elo ni esalaka ka po bango bazalaka bo ngape na za mwana d'école catholique atangi na collège Albert Premier natangi na collège Saint-Théophile yozo mona na collège wana baye kotia elongo komba moto ne elongo ya moto c'est-à-dire que misala ya basango eza ko accompagner l'état tina batango l'état za na démission pour l'état na biso ya Congo a démissionné bandamo akala ça fait 61 ans tous en indépendance ce basango peut-être de classe pendant à l'état ya malunga de tomoni angote alors l'air moko foko yokela l'état koyokela ka basango wana po bazalo kwa mona liboso na famille bekol nyozo oyo ya ba église ya binzambi ya mike ezalana bakomba bakolo nango epesa kampata na bakolo nango bango bazoloba ke na ndenge basango bazozana ba privilège mais bazotongela bango ba mangomba na bango tongami na l'état tandis que bango moko ba pasteur basomba ba mapango na bandimi na bango batonga pe bango moko batelemisi pe ba biloko minene bango moko tandis que basango bazana mo ba facilité moko boye eloko ni esalaka kaka l'état a dépendra na bango. C'est-à-dire ce qui l'État décidé, ce qui sangwa boy et benzimbilinga mbilinga na mboka na bisoko. L'État ou a personne tongela sango eloko ni. Opanga malula wana 20 mais babotola ka ngona l'État.
Makaomi bekoli ya basango si babotola ngo na leta. Nazo côté la basango te. Ni na pesaka de temps en temps ba point. Na lobinga mo na tangene ko et puis ti les loso ki na ko tanga ba classe na préféra kana ke ne pas basango to bangomba ya moi oza na respect nangi magablo ya batute mangomba moko ezaka église bimi yo bi église ya Jésus Christ tie komona yo yeso mona Jésus Christ na komoka be ya mosusu to église du Christ pas les nani kala non wana za magablo na bango tango ya zate mona na yiko remplacer yeso ka bana basango ba remplacer na bibitelo ya basango bazana mo a dire na likolo bateko ba exagérer na lobi bazalo kwa mwana liboso ne sika so ba lobi to kakape elingo bateke mwana liboso azaka na raison na lobi eloko zawa eza bitumba ya moto contre yemoko d'abord avant ya koya kotia ba point de vue entaché de sentiments entaché de subjectivité parce que Montazan appartenance songolo, Montazan appartenance pakala. Tout ça est la Congo y a à venir, na lo bakaboui. Au lieu de ça là, ba constitution pour na bateau baza vivant lelo. Tout ça a constitution lelo pour na bateau bakoya 200 ans après. Au comment la constitution là et aux ala na impartialité. Mais ce cas que ça tout ça tout bon ça constitution tout bon ça statut pour ça ça troisième mandat a glissé ba troisième mandat na boko tshela ezaya yi tango bato babundela troisième mandat babundela ka moto ba kotindika na troisième mandat te pourtant ba koya okanga ka moto troisième mandat wana bango ba kozonga koto ba bande lelo ba kotana union sacrée basundoli moto batindika ki na babitumba ya ko glisser basundoli ba yena union sacrée po ba bando glisser lisusu o azao yango na lobi oleto miki paka biso bato alelo mieux faut tout kiper bato Congo à venir la monité que par là peut-être pouvoir na biso batalaka beaucoup plus intérêt na bango ba konzi biso batalaka beaucoup plus kanyaka ya l'état mais intérêt na bango et loko batalaka yango wana mais ce motazo bunda pona yi yo gazazo auta l'intérêt na yoko ndima ke ezana mboko oyo bato mosusu bazwaka ba millions de dollars na suka sanza moko et puis na kata mboka nkaka ezana bato mosusu bazwaka ba 30 80 dollars ba biso ba bakseri bango 20 000 francs ezake basali oh là là ezake basali obi kala nando le kasuna RTNC pour mokonzi moko azaka kuna na obaki chef de l'état mekana ko sa 3 mois 4 mois impayé na yina gouvernement na ye bazui bambongo wana impayement na bango ba sopi na éducation ba sopi na ba médecin ba sopi na ba magistrat parce que to kanza eza pasi makambo yango eza pasi mingi te loko eza pasi eza l'égoïsme de chacun. Chacun ne sait pas se départir d'un petit avantage pour donner du bonheur au grand nombre. C'est-à-dire, olongoli, mama, yo ki ba monta bazwa kati. Ba monta ope bazwa ngona ba, misala ba saite, bazwa ba monta wana, na kanyaka ya lita. O kuna 5 ans, bouye 2 millions. O kuna 200 ans, bouye 2 millions. Okuka ba feti, ya ba 5 millions feti. Mais ba 5 millions, les bossa ba feti na ba mbongo zui na lita. Poni bozwa 5 millions, anate boke ko accompagner nango gratuité de l'enseignement, par exemple. Mama makambo na lubaka, pasi toko mona na Congo, eza problème ya pasi ya Congo te. Eza problème ya égoïsme ya Congolais. Effort photo ça yango wana mutu na mutu abunda contre l'égoïsme na ye. Voilà. OK, to soko basi kokoba mona mboka jango ba to moni na mukola lobby. Ba élève batomboki, ba élève bakititi na palais du peuple.
eloko nini ezosenga na mboka na biso Congo parce que bana wana nde avenir à lobby ndenge lobi totalaka to beaucoup plus avenir ya lobby et non totalaka ba intérêt na biso na bakanyaka ne kota na ba poche na biso mais totala bana oyo lobby na bango ezala ndenge nini bana ba risquer likola ba moto na ba boulevard ba risque wana kokoma ti na kati ya palais du peuple bazo tangate ba enseignant ba gréver par là au kokolo bani mwana na bongisana lingala ngana bi avenir ya lobby te na bi avenir to présent ya lobby avenir ko ba le présent de demain biso nde na kisasa to baka avenir ya lobby donc après demain bana baza après demain wapi kasi yango to kipa bango te bana baza avenir ya lelo to présent ya lobby c'est-à-dire toujours ko former bango pour que na avenir bazwa relais ya kokonza mboka yango basalela butata na butata bana kate baza batata bana ya butata banite baza batata bana na mosala bupikiriki na bosolo bayebi kosala. Mais j'ai comme l'impression que bakonzi na biso lokwa Mobutu alobaka après moi le déluge bakonzi na biso on dirait moto na moto na son agir elimo ba esale lina ye ya lelo mokonzi na biso nyoso to amona ka lobi soki akei to regretaka ye po nyoza na posa ba regretter yo tangu uzali okosala eloko te obeko tonisa mabenga na yo moto lokwa nga na ko regretter moto oyo azwa mbongo aleta tie na poche na ye te ata mokete kenda malamu tata kenda ukenda kozonga lisu te n'importe qui oyo akenda o moto na ko regretter za kasavubu parce que tu yebi gestion na ye tu yebi atika imbongo na kesi ya leta o ba tikali bye bye bokenda bien. C'est quoi pour na bana classe na moko lobi ndenge ba greffaki par là kokolo banini mwana na yebi nini naloba te pour na bana classe baza na posa pe bayekola te bana bazara mwana na mwana azala na posa na ye baza na posa koyekola mais est-ce que bana wana ba marché pour na kulingana bango poto ba kulutu moko boye baza kotindikaka bango na nzela parce que ba yibinga bo mwana na yemba na loba basalela biso lokola bouclier humain tango ba to ba kotaka na ba enfant soldat ba tie bango liboso bango ba batami po bango ba oyela bokonzi bino bokenda obunda ata bokokufa bokufi na bino. Est-ce que bana wana batinde bango na bato abongo to conscience ya bana sai que to kota na nzela yango na ebite na lubanini na koko rejoindre maluba enalandaki Jean-Marc Kabunda abi bana isika na mineza soit epa na bino na ndako soit na etelo ba teinde ba yebisa biso mposa na bango mais yende ko Jean-Marc lokwa auti na ngambo oyo ya population akomi na ngambo okuna ya bokonzi ye lokwa alikinzela na bien na kansa yebi yango bien bango lokwa balikinzela na bien ba meka luka ba solution o ezali bakanisi bo bango bo akala batali bo bango bo alelo batala ekaro ezawana entre bango ya lobby ya kala na bango bazalelo batala ekar ba meka ko équilibrer. En fait na lobby moto na moto abundisa égoïsme na ye. L'homme a tendance à attirer tout vers lui. Égocentrisme ngai na centre ngai nde utamokili banda ngai nde mais bitumba solo ezai moto abundisa égocentrisme na ye égoïsme na ye. Voilà. Bon, tozoko basi kokuba mwana mboka olimboli biso toujours malamu. Mais par là enseignant pe bazo réclamer ceux qui va agir aller koto ba sanctionner bango ba remplacer bon pas ba nouvelle unité. Est-ce que modèle les sala mawana est-ce que zali malamu parce que
Ce que tu es le nouvelle unité, lobi pas qu'on réclame Kanya Kana la fin du mois. Parlons Koko Limbo la Bissonini, moi non. Natangi Kombo le management responsable. Le management responsable, et ça le quoi, le management bienveillant. La bienveillance dans le management. Le management étant Bokonjo et ça n'a souci à résultat, souci à il y a moyen, mais n'a souci il y a employé. Et le souci il y a résultat et zaka mingi souci à employeur. Est-ce que résultat est pessi attente na biso? Est-ce que moyen tout qui et produire résultat moko efficace na efficient? C'est comme mais est-ce que l'employé tout na condition il y a à produire résultat aux là? Ceux qui ont employé tout na condition te tout ça na souci il y a moyen na résultat. C'est que Bishop Management, c'est un management à revoir. Il faut, le quoi na lubaka, tout ça na posé à mayele, mais mingi nano ya mutema. Tout ça na posé à bakondio bazana mutema na mayele. Que to komi ko chité na biso na mwana mboka na biso, allez, papa na biso Jean Gouvale, to moni population à Lili. Population à Lili nini, tout ça qui t'a kotuna ba chauffeur ou balugara na mboka na biso Kinshasa bazolela balobi tracasserie et l'équipe makasi tracasserie zo sala ma trop bazomi tuna malgré wa mbongo wana ezo bima est-ce mbongo wana ekotaka na kesi ya leta ou bien kanyaka wana ekendaka na poche ya pesseur pour balembi bazolela bazoni okoma babi kota api ba taxe wana soko zuta ya kota lango mbongo ezaka même sous 4 000 5 000 10 000 mais ceux qui pèsent à kangi okokoma na ba 100 000 50 000 par là okokolo banini poto komi ko chité na golo jongela ka le management responsable eza pendenge ikari entre ba konzi ya ba policier na ba policier ya se eza pendenge ikari kati ya ba konzi ya FRDC na ba FRDC ya C ndenge moko pe karizali entre ba konzi na population so ba réglementer les kamboa na ba équilibrer ngana omona te ndenge nini na ndako papa mama baliaka biftek na le bibongo biftek donc baza kolia aïe degré bana ba ko débrier na malewa na evida badi. Est-ce que tata na mama oyo bango ba kolia ka biftek na kati ya ndako na bango bana ba kolia evida? Est-ce que tata na mama wana baza responsable? C'est ça le vrai problème. C'est un vrai problème d'humanité. Yango na oloba Congo ango loko ezambo ka nzambe. Bana ya nzambe bazwa temps ya kusinga nazo loba bana ya nzambe batoloko ba Daniel na tango na bango, batoloko ba Jérémie na tango na bango, batoloko ba Joseph, batoloko roi David. Bana ya nzambe oyo soko yebisi ete nde bayebisa David na prophète yebisi atuni na mboka awa moto moko azana ba meme na yebeli kasi po na fête na ye akezo meme moko a voisin po alamba na fête na David akamwe abi na mboko ya ngai moto moko asema kamba bongo prophète abi en tout cas tangela ngai komo na ye akozwa punition ebongi na ye prophète yebisi kasi yote ye mokonzi David a bouki mabolongo aleli. Yango na bi bato nazo benga bana nzambe. Bango wana na obenga bato magablo ya l'église zote. Ona balabala moko to wana bango 4. Bazo tshela biso musique na ba koro na ba instrument désaccordé baba fait fou ça.
Batono benga baseli na nzambe wana te ba magabloiste wana te. Je parle des enfants de Dieu. Je parle pas des rebelles. On appelle ça exemple, observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Ce qu'on autant en Harvard, aux yeux de doctorat, nous Harvard, pourtant ça na campus, faut pas engager. So ba engager, aux an papier à contrat. Tali sanga ba passa les lignes en colo, na na contrat na colo. Batama gablo, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Signaka alliance spirituellement nanza. Bozana miso boko mona te, bozana matoi boko kate. Boni bino bato ba koloba ke manuka we utaka ngambo ele kakate, bongo makamike mike boko ba ko mona ngote. Iloba na ngai te ya mokonzi na ngai. Alors, naza ko senga na bana o bazo se retrouver na makambo na koloba. Bino bana ya tata esika boza. Bosenga bo konzi ya tata e ya kokonza Congo mboka eleki riche trop c'est sengeli ba konzango na ba konzo bazape na richesse spirituelle scientifique na politique ba konzo bazana faiblesse ya attraction ya mosuni mingite. Ok, merci beaucoup. Et c'est un autre ça dans deux années on mukola lelo to yambio na bilili ya Congo français. Par là mon amboka lelo basuka no ezanini pour to comme na biso asuka lelo basuka ezanini. Soki na loba kaka na suka ya kulubaka neti na kanda bui eza pasi ya Congo nga na yebi. Nzambe apesanga ngolu ya kozala mbala moko na mikonzi na bayanke. Apesanga ngolu ya kozala na bato ya buku na bato ya bombe. Nazaka en même temps na bato ya bombe, en même temps nazala na basavant. Na yebi ba disparité, na yebi ba ravin, na yebi bapasi nini eza na caste nazo fréquenté na mimo na appelle quoi mongongo moko eza obligé pour na mboka Congo na lobaka makambo babi bato bako mona moi clair soki bako lobate baza plus coupable que bateau bago mona rien parce que bateau mosu bakoza na ba na bokonzi mais bago moni lokote bokonzi yekaka lokwa Congo to tambola ki tango ebele na ba maxime ya miniato lokwa mutamoni la moninga te bisonyo so bana 1900 chege chance loko pamba te mais fausse société eye ba ko couronner les valeurs les vraies valeur. Ba chance loko pamba te. Chance loko pamba pe to boy ba vivre te. Mais mutu na mutu a vivre selon talent et pesameli selon pe effort azo fournir pour parabole de talent et biso que so ba peso pe talent au bombi mabe. So ba peso talent salela ba ko bakisela yo. Nous ne sommes pas une société où to ko brandir hôtel quoi na ko mo konzi ba cousin nga nyonso boya. Est-ce que cousin na yo nyonso soki eza problème ya médecine à résoudre on pas za cousin na yo. T. Est-ce que soki eza problème ya intelligence artificielle cousin no à résoudre on pas za cousin na yo. Que nous élevions un peu pour donner à chacun la place qui mérite. Que vienne enfin la méritocratie à solo. C'est-à-dire que bisonde tozali a batoyebi ke na mboka boye tovandi toyebi ke na mboka boye tovandi moto songolo moto pakala aza makasi neloko boye te bazo luka jidoka na ke luka mwana mama leki na ngai o yena jido bakutana tambala moko te po aza mwana mama leki na ngai yaka wa bazo luka jidoka babomi yote wana salo malamu. Il faut que luka koyeba kotia eloko na eloko mesika nango
eza mpamba tende nzambe asala loboko eza na ba mouvement nango ezwa ka mouvement ya kuleisa lokolo eza na ba mouvement nango ya kutambusa liso eza na makambo nango ya komona zolo eza na makambo nango ya kopema biso ba congolais to ito tia zolo na talon oya kutia talon na zolo ubanokela nani te monstre te wana ozute nesika zolo tie talon wana monstre te montako pemela na lokolo boso mai mati oko se noyer te pour le coller côté na mai obeta ki inde no banu tambola tu baga ko tse loko ni sika nango toza na honnêteté honnêteté intellectuelle ya ko bate ngai sikoyo la sengeli nango te po makambo ya sikoyo na ebi mango te voilà. Ok, merci beaucoup mwana mboka Jean Val. Merci na bandinyo surtout ya Congo France Télévision na sepeli mbalasima bye. Congo France France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com